Moi c'est na boile ezala kana tongo boswani avant 0 heure sili nango. Ekoko sala teke mwa mobimba moko akanga kaka mbunzo ya seka sute pona nini. Lobi yo tinda ki sans et pas famille na ngana swa kite. Wana esa bien te, esa malamu te. Foko etika ezali wana esa malamu te. Donc bo sala bu moko ndenge biba lo bo sala bu moko. Likambo sala opasi bo vendre sango na wana bo sisa ke yo pena acte wana sala ki na sepena ngoteti. Poko mona libala na mino batu bakolula bino abi wana penda libala bo sembo. Ozomona. Donc il faut faire attention pour vie eza mukuse oyebite ke ta mususu pour ozo sala lobi ale. Mukonge bukani yo. Okomi sikona ale piotola lisusu yo mutofana mbeto pitoza kolo ba ngam na futa kaboy toko tala usuko futa lisusu. Ale nga sikona komi ko sala mbongo alo yako bimsanga sumu no kopona nini ngam sikona komi ko bimsa mbongo. Donc mokilo eza tour à tour. Donc to beta nanu boete ko ngai ko beta tolo wana faut faire attention pour yebite kan ko ela yo l'air yebanite. Donc yango kana salaki nango tozo continuer koniata mama egete nazongi selo malomba. Merci mingi. Kitoko solo mama na biso ani motema ya papa Zambwana Joachim oniati. Mama ni le bete pote fungoli biso mayele. Mama betaka kayo betaka kayo. Toyeto tiembongo na mesa. Yo papa olingi bobele pa na bino 300 pa na bino sala pa na biso 100 euros. E bongo salaire nanga yaki wana te. Tale sike zali ko pesa biso mama mitema pasi. Na lingate. Mbongo nanga pe eyaki. Ya yo pe eyaki. Tamso yaki na 1100 yaki na 900 sali biso 2000. Yo kati 500. Otini pa na yo tika na combien? 1500. Pa na biso ke de 300. Compléter des salikolo to tika na 1000. E bon to mama na biso papa na biso Jean Bilolo. Olandi ete mama na biso igete. Na délai à 50. Injustice te boy, à vous la parole. Il y a solo. Bonsoir maman Igete, bonsoir bandeko nyonso bazali tellement bazali belé moyena tanga ba kombo izate na pesi ba tutumbote. Maman Igete ngana landi ba intervention na landi ya ndeko Odon Pambo ya ngo penzande ngana ndimi parce que maman papa Odon a lobby c'est comme ça. Maman Igete, lelo soki par exemple n'a ko répéter question ya papa Odon ata mutu moko azongisi et annoté. Lelo soki ba mitenga neti na Butembo na lobi na mwasi na ngabo ba ndeko na yo ba ya na Butembo balanda nga kuna na Butembo. Est-ce que ba Rolanda? Papa Odon a posé question ata mutu moko azoloba te. Donc maman maman ni a lobi na respect mingi na maman. Mais vraiment c'est dommage. Bah conseil maman a pesi tout tourne autour de l'argent et ça mawami. Donc les kamboza wana maman Igete na moya lelo. Mi bali bele bazalia wa eza question ko bengisa mwasi te ke po na futa ki ba bien non. Mingi ba bengisa rabasi po ba vanda libala. Mais basi yango bazala so ba komia wa ndenge mama ni azoloba ke pote fongola bango misu donc akoya wa yelisu libala te ayeli ba intérêt personnel ya yena famille na ye donc pour na ye famille na ye ezana ni bandeko na ye akomi siko kotala pona bandeko na ye on attend wakala ba boti na biso soki tango babalanaka ngana za mona père na ngana mère na ngai tango babalana libala ezalaki famille na bango ezalaki père na mère na biso. Mais lelo basi la plupart basi bayaka na mikili bayaka supo na mobilité akoyana no apeso ba gente sur le kuta aluka akoyiko luka eloko nzoto bona soki azui a changer face ba langage komi mbongo boy to sala boy donc e komi ko pote fongoli biso miso ya mawatro ndeko langa Odon Pambo makambo lobi ozana raison à 100% mon frère à 100% parce que likamuso lobaki jamais au monde ezali rare au monde mwana mutu mbongo ke no bana la famille pauvre papa nango Odon kamolobi eza vérité et puis ndeko muso lekaki avant pour na tala ki na ba kombote ndeko na pe alobaki ke soki makanisi ezalaka et belé pe donc il faut que no bana la famille au plaisir vanda quoi donc famille mori socialement parlant ba vanda bazana kimia donc ba famille a kotungisa te. Donc bon on appelle ba des ordres ba divorce ko kabwana wa ba matata ba songi téléphone moko donc téléphone yo moko tia on na téléphone yango kaka suko pesika mu Congo ba komi ko finga yo pe ko funda na téléphone pe ko sela yo ba complot kana téléphone yanda. Donc vérité exacte ce qui mbongo mobali
wana bozo luka transparence ceux qui mbongo yo moi si transparence exacte comme mbongo moi si batie la remonter maté mais bino moko bozo lo ba toujours vivre dans monde ya égalité mbongo yo moi c'était za 10 bimisa yanga mobali pe ate za 10 na bimisi transparence c'est mais pourquoi transparence faut ezala na mbongo mobali ya yo moi cité donc bozo contrat ngo euta wapi loi ngo eza wapi ndeko nanga odon wana raison na kozongela kana point na wana raison makamto lo baki eza vrai. Donc jamais je peux m'en charger que na zo charge la famille yo moi si pour na bengisa ndeko nanga foya ndeko na contrat ngo ezala ka loi ngo ezala ka wapi. Donc vraiment ils ont ma trop ceux qui totali basi mingi yo basana na poto ceux qui bazongisi bango na Afrique na ndimite ki mibale ta 10 ba bengisa su basel na ndimite ata 10 ba kokoma te voilà penser ça vérité et puis na comment peut conseiller ba belé makambo bengisa basi n'essayez plus bo bala déjà basi bazalia wa bo vandi mais avant bala bo vanda ata 2 ans ya ki fiancé boye bana ceux qui bizalé les simbi et simbi jamais muta ko bomba bizalé na pendant 2 ans okokanga kaka o ba téléphone à CC yo zate na simo mukono ba téléphone o zate na simo ba maguya pamba lokuta na munoko mais et comme makambo transparence vraiment ya mawa mingi et toucher na émission yo ya mawa mingi il fallait to mona ka musika conseil il faut ko bala moi si oyo famille na socialement ba banda on eza vérité makambo ndeko na biso don alobi na ba tata musupe balobaki yango eza vérité okozala na problème te na mwasi na yo makambo kotungisa pe kozala te donc famille na bango ils vont bandeko ne ba ko se mêler jamais na makambo na bino na famille eza vérité ba makambo ekabola ba famille parce que ce que je vous dis tous un exemple belé a na mboko ngana vandi ba master belé donc ba kutana ba makambo donc okondima te abengisi mwasi yawa donc exemple moko muke na sina lobango déjà donc mwasi moko babengisa ki koya yetango ake boaka ko zonga na ndako master wana ko rendre master na visite a uteki na centre azotu na master ke cave na yo ezali wapi master tuna epona nini opo na yebi ke biloko baboma na cave master lobi ozolukela biloko nini onte frère nanga tikala kuna mosi na nazemi il faut ba nasala ba colis na tinda frère nanga oh master comment master le bine mes frères na asi abota déjà d'éléphant bana mi balé wana abota bango ndenge nini yo zaki na Afrika bokola bango ndenge nini mosi na yepa bima na hôpital na wax ndenge nini siko yawa yondo koma mama bobila dawa pour se charge na bango tala ya mawa trop mawa donc makambo mbongo ya mbongo il faut qu'on parle à la famille qui va vendre. Donc, on a raison à 100%. La zone, c'est mon nom. Et bon, papa Nabiso, Jean Bilolo, Koba, Kozanabiso, Nanzela, Singa. Papa Nabiso, Niati, c'est à l'obiété, Likambo, na transparence, na Katalibala. Il y a solo ba couple mingi, et ça, na transparence. Maman, yaka na moke azwaka, papa yaka na moke azwaka. Kasesika, koko, sezali. Tango, komito tinda, et comme injustice. Et si, quand on y a tassé, papa nanga Jean Bilolo tindi moi 300 kanisa pa ya mama moi 300 pona nini biso 150 150 dikole ke wapi e boto maman na biso Benessa Katovic à vous la parole merci beaucoup. Oui allô bonsoir bonjour kanga 565 maman Benessa pasola poké poto le kana maman na biso mise azali kozela intervention merci maman Idiot la parole na pesimbote na bandeko nyonso baza en conférence mbote mingi surtout na mama Annie na vraiment na sepeli na koyoka na kati radio solo na émission na yo ya 50-50 donc moi intervention na bango na nina lobela na sur papa Jean Bilolo auti kolobela mingi bandeko oyo conseil na bandeko babala bana o bauti na ba famille a bien potanga koya awa ba problème wana ya kotinda na kisasa ekozala te mais na yiko ba ke soto bito kende to sa statistique que ba problème eza nango vraiment mingi te na mabala ke za bato bazo créer ba problème ke poko tinda mbongo eza bana o bauti na ba famille a passe pour okoki ko bingisa no pe mwasi o bali mwasi auti na famille a bien aye mais
poto eza nango mboka ya courage ya soki oza na courage na poto koluka mbongo kozwa po kosala makambo po sombeli baparent na yo tika na kisasa osombeli bango lopango po komi susu bien koleka okoki kobala na mwasi auti na famille ya bien aye afai na ndako na yo azokoka pe mosala yango ya poto te azokoka koparticipe tuke na participé baofartir moko te ekomi mpeli charge okrakie donc pour toi tout bas na mwana pauvre nini eza na kaka mboka courage na yo soko lo bio poza bakali misusu ya kobeta bana donc côté ya ba maman 50-50 nga maman ni naza contre pourquoi na que soki maman tout d'abord possibilité na famille na ngai yo putingi sans na famille na yo donc famille na ngai na famille ya papa baza na possibilité moko te na kini peut-être kuna baza na vie bien ou kuna baza na vie pas peut-être côté kuna nde papa dans le baki ba maladie baza ebele donc ce côté ya famille ya papa soki ba ebele babela na kanti maman en tout cas au kokate salaire na yo kenda kasu ya bien mais côté famille ya papa ils ont senga aide mingi vraiment côté na maman au kake na c'était là qui mingi na intervention ya papa mandama wa lenga baki ke na kanti vrai 50-50 ezali tango bofani na ndako ebi salaire ya papa na ya mama ekoti donc bofuti bafarti na bino après soki oyo mama kotikala nango soko kotinda ata 1000 ata 2000 etali yo po wana eza mbongo na yo na famille na yo donc soki kosala vrai 50-50 vraiment mpo na ngai eza liboso 50 ya ndako ya bafarti ekoti après yo mama mbongo tikala otindi soko otinda 1000 soki kaka yo mais priorité na côté bozali bafarti tout mama soyez les bien on anda kuna bien côté bozali yango wana kaka na ngai ko bata vraiment naza d'accord te na 50-50 na bino bozolo de la on dirait comme si que ezaka kaka obligation côté ba papa donc ndé na comprendre ngo donc poto eza mboka ya courage ba mama mingi pe balinga na ba musala te bazela ba papa ba pesa toza na poto bamama bako bouge kofi kotanga okoyino mpe koluka mpe mosala ozwi mbongo ozosala bamama mosusu bazosomba bamapango mona na couple papa kutu na asombi lopango te mais mama comme déjà na de mapango donc poto eza nango mboka ya courage donc 50-50 yana na omona vraiment eza na ntina te fa na tikeli bino parole merci mama kitoko solo mama na biso Benesha Katovike bandeko balandi bolandi intervention na biete azali d'accord te na 50-50 pamba te ezalaka te ya solo mama na biso Benesha toleki kopesa maloba na papa na biso mandama wa boni biso mama mise pamba te azali kotika biso azali kokende mosala topesi maloba na papa mandama wa olandi intervention mama Benesha Katovike nini yoko yiko complete na likambo oyo ekweleli biso ya injustice pona kotinda bambongo na kati ya ba famille eboto pa mandama wa vous la parole eboto mama na biso vraiment konza ba mama isureza ma mutuya moni bande ko pesa ba ide mo kitoko mengana ko bete no ni solo moko eza vrai solo ya master nanga pona 15-15 na master nga mwaza kana Paris master wana abeta pa cop na ye asala masolo mais mumina ye akotali kelemba mumina ya lela ka ba mpiaka mais masa siko boulot pesa la rate abeta ka ba cop mais simba rapete siko mumi siko abo mbongo wapi nakacha matela tale bela mbongo mumi abomba tale bela mbongo masa pa ye barate mkonsu masa la na mbetu ka boba soki lo netindage soki nini abongisa mbetu atala kabwe likonda masa bendi likonda wana abenga nga mutu naye ngakoza ngapsina tana kwembo abye nazoya ya ozwanga na mutuka nakena na benda master spita makamu na moni ngabi c'est vrai on met dans la katubisa tout ça ko ba bagarre na parler donc likonda oza yes za meri beza mutu abi na yebi kute mais simba likonda oyo
nakoyebela nga après likonda moyo monta moka mutu ya penda ya musuna ya mukete so azoba musuna